madame Belinda Kandi nzamba zo pambola ye nzamba zo pakola ye mafuta nzamba zo wendre ye toujours pona musala oyo azali kosala. Alors yango kaka ngai alobaki madame Bellevue azali moto ya badiscipline marenga mpe papa kutu na kobakisa lisusu tournage esili madame Bellevue keye na ndako keye no na ndako bandeko na yo baza bandeko na yo nalobi boya combien de fois boyaka na bamatière soki afike ekoti boye na badistraction famille bota mpe bakota na bango na badistraction te boya nango kaka ndeni bomeka kochange mpe bomeka mpe kochange g bomeka kochange g mora kuna ye na distraction batongi sila zuma koto ye na zuma tout ça c'est sila lokola yo motema no esepelaka babenga Bellevue moyibi zuma bengi Bellevue moyibi zuma tobetaka bango toujours fimbo akekele bakobeta mafimbo akekele parce que biso moto tinde bango baya na basloga wana te otosala kaka mosala otokoma totala nani nana na leki te biso moto tinde bango te. Alors avant bango baloba bongo madame Bellevue alobaki déjà makambo apasi ebandi tosia sikoyo supposons que Bellevue to bafani ya Bellevue famille libota batelemi ndenge nayebi bango bamama na batatana babi bafongola dossier parce que Bellevue lelo aza entreprise Bellevue lelo aza produit aza logo ozoya kosalir image ya mutu moboye alors bafani na ye Karine Mokonzi kutu bafani ne bande kokangisa bato parce que bazo diffamer artiste na bango. Excusez, ekoti. Alors, famille libota nazo bele la bino. Bon, moni ba nombre de vies auto beti, c'est pas donné à tout le monde. Oh, ba na banda na premier épisode. Si na 20 épisodes, au beti kabase l'été. Il faut. Alobi ya mon émission na ye, Bellevue moyibi. Aïba Moutouchen. Zuma. Est-ce que ceux qui ont Zuma à la barre? Tu as des épaules? Réponds-moi. J'ai des épaules carrées. Alors, famille Bota, tous à la wala, tout ça, la gara, tout ça, na film eleki en tout cas Bellevue alakisi ke ata bofingi ye ata bosali nini sila bando beta mani kaka bino bofingaka sila beta mani kaka baane kiri na bango donc en quelque sorte bakoni nzala oyo mura afingi eza ba tendresse eza ba zuma eza ba mwana oyo azaki nani diacre na église atiki kitsaka bimi na église eye na émission na plateau ya makambo ya théâtre Gimboma baya pa na yo pona intérêt tu peux imaginer Bijou la reine apesa sila kombo oyo sila atala boalba non malgré ndenga za na limbisi ye soit disant ki retourner na film mais sila na mutema na ye soki babengi ye kaka sila makolo kingani amoni Bijou la reine eloko wana eloko ya nzoto tanto olobeza eloko ya nzoto te okei pa mama Chibola okei to pa mama sokola nga te eloko ya nzoto madame Bellevue aza nango liboso ezali mafuta oyo nzambe apakolaka ye chaque jour apakola ye tala même bamapasa babotamaka jour moko mais bazalaka na chance moko te
Bonjour, bonsoir, ça dépend de l'ère au Bozolanda Bisso, partout dans le monde entier. C'est toujours moi, votre humble serviteur, Jerry Kobetox, Papa Kulutu ya famille Bota. Merci beaucoup, Nabino, tout Bozolanda Bisso à travers le monde. Merci beaucoup, Naba famille Bota, Nyonso Boza partout dans le monde entier. Merci beaucoup, Ndengebo, na fidélité, Nabino, toujours Bozo continuer. Kolanda, Papa Kulutu Nabino ya Musuni, Kolanda, Jerry Kobetox, Mobala Litutu, Yambo Manazolo. Merci beaucoup na ba famille Bota Nyonso Boza partout dans le monde entier. Merci beaucoup na ba mouré na ba mourezi à la bonne musique. Merci beaucoup na ba tout Bolanda Rabiso na chaîne Oyo Haute Baskil Télévision. Merci beaucoup na bino nazomo na ba commentaire na bino. Nazomo na ba like na bino nazomo na tout. Merci beaucoup. Biso toujours na famille Bota Tolobaka. Mosenzi azalaka te ou na famille Bota Tolobaka. Belle vie ou rien. Belle vie ou rien. Bela na motema. Ya bela na motema. Mama bela na motema. Poutine na motema. Mama koma na motema. Voilà. Moi moi so akosala musala na ye. E komona na miso abatu. En tout cas, famille Bota tozala wana toujours focus. Belinda Kandi. Toyebi bien pourquoi bayaka chaque fois ko finga ye. Toyebi bien pourquoi bayaka toujours ko diffamer ko kosele ba makambu parce que bayebi oyo eza kati na ye. Belinda Kandi Poutine de l'écriture a kosala kaka musala nde yango e kosala ba fanatique na ye o ba bengami ba famille Bota bazaka toujours mbenzolo, bazalaka toujours na esengo, bazalaka toujours na kiese. Voilà, merci beaucoup na la maman chérie à moi si maman Claudine Bokato, la maman Minata Tulomba, maman José Loussadi, sans oublier il y a Sylvine Jolie. Pourquoi pas à papa Jabou de Maembo Moté, ma maman Nas, mamie Tadina de Belgique. Merci beaucoup na maman Célestine Mabilo, Bamote Noé Belé, maman Aline na Toronto na Canada, Bamote Belé na famille no Mana papa. Merci beaucoup na Alino Soba Motema ya Matina, famille Bota toujours. Donc ba famille Bota nyonso, papa Kulutu na bino musuni yeyo alinga kabino. Donc ndenge bino pe bolelanga fort, nga pe na lela bino fort. Ba base nyonso ya famille Bota ya France, ya Belgique, ya partout. Et boko landaka toujours papa Kulutu na bino ya musuni. Papa Kulutu na bino ayela kabino toujours biso musala na biso eza promotion kosa la promotion ya madame Bellevie, promotion ya kolobela ba œuvre o madame Bellevie azo sala biso toyaka wana te po to kabola ba nombre de vie na madame Bellevie, biso toya wana te po to tia ba fanatique madame Bellevie na distraction. Non, biso toya po na ko tia ndeko na biso maboko esika zali to tindika ilisu to matisa ye to salaka lokola te biso ba noir to zalaka muninga zo mata bino bozo benda ye bozo kitisa ye. Alors famille Bota kaka ndenge tolobaki nzela mosusu te tokolanda bobele nzela ya Nzambe. Bomoni madame Bellevie lelo yo batu ba traita ye hypocrite, batu ba traita ye na ba monyo surtout, mais azali Maria Nengampeta te, azali to sainte te, to saint te, azali kaka moto na makila na mai ndenge biso toza nango, azali pe moto akosumuka. Mais problème madame Bellevie ezalaka ki atiaka Nzambe liboso ya makambo nyonso. Yango zomona makambo nezo tambola, yango zomona makambo nezo simba. Ba famille Bota boye bango bo retenir eloko moko na bandeko boyaka kofinga Bellevie. Balobelo na mabe me bakuto na ngote. En tout cas même ngai effort na salaka balobelanga na mabe me bakutanga na ngote. Madame Belinda Kandi Nzamba zo pambola ye, Nzamba zo pakola ye mafuta, Nzamba zo wendre ye toujours pona musala oyo azali kosala. Alors yango ka ngala lobaki madame Bellevie azali muto ba discipline malgré nga pe papa Kulutu na ko bakisa susu. Tournage esili madame Bellevie ke na ndako. Keno na ndaku bandeko na baza bandeko na yo okoki kovanda pe ba Marina laba, okoki kovanda pe na ba Marie Jeanne Bolole ba sœur na biso Aziza
pourquoi pas basser na biso Sylvie Eseka parce que wana tozobenga ba entourage na yo donc ko penza balinga ko na motema moko mais tournage ya mutu nyonso to bengisi o azali artiste nyonso tournage esili ke na ndako en tout cas likambo tant na lobaki yango je sais pourquoi na lobaka yango et madame Bellevue kutu déjà yeso tournage esili akendaka déjà na ndako madame Bellevue akendaka matala na te akendaka te o akende poussa ambiance bana balia matembele akende oboye na boye rien madame Bellevue azali wana pona musala bino bofingaka bino boyimiliaka mais ye azaka pona musala filme na biso oyo lelo efukamisi bato nyonso film esilaki déjà présentation ekoti et puis contre-attaque nga na kobenga ngo contre-attaque publicité excusez ekoti alors famille Libota nazobelela bino bomoni ba nombre de vies auto beti c'est pas donné à tout le monde o bana banda na premier épisode ti na 20 épisodes au beti kabase l'été il faut être toujours Madame Bellevue. Il faut zalaka Madame Bellevue. C'est pas donné à n'importe qui. Hein? C'est pas donné à n'importe qui. Tolobi te ke yebe loko la sali yango bonga aza angelou. Aza angelou te. Azaka na mayele ya kokoma. Azaka na mayele ya kodirige. Oh peut-être bino bandeko musupe bo anango te. Tondeko boyaka kofingela Madame Bellevue ye anango te. Eloko wana eloko nzoto tanto lo beza eloko nzoto te okei pa mama chibola okei to pa mama sokola nga te eloko nzoto Madame Bellevue azana ngo liboso ezali mafuta oyo nzamba pakola ka ye chaque jour apakola ye tala même ba mapasa babota maka jour moko mais bazalaka na chance moko te chance ya Madame Bellevue ezali scénario nzamba akoma que Congo République démocratique du Congo okozalaka na scénariste moko un jour mwana mwasi na kati ya bana mibali mutu azolongola biso susi ya ba mama bomengo mutu alongola biso ba susi ya bali pati mutu alongola biso susi ya ba mama monoko mutu alongola biso susi ya titenge sana. C'est Madame Belinda Kandi Poutine de l'écriture. Soko boyi bambanga libanga na TV, soko boyi sopelanga kantina mai. Tala film nenge sale impact na idéologie via 100 na se ya 100 ezate banda na premier épisode tina 20e épisode. Kabasele ezaki au rendez-vous te. L'échec n'est pas famille Libota, l'impossible n'est pas famille Libota. Alors, famille Libota, to salaka andenge to sali. Yasike zoya, to salaka andenge to sali. To beta kabango toujours fimbwa kekele, bako beta ma fimbwa kekele. Parce que biso mto tinde bango baya na ba slogan na te oto salaka musala, oto koma, to tala nana na leki te, biso mto tinde bango te. Alors avant bango baloba bongo Madame Bellevue baki déjà makambo passe bandi. Makambo passe bandi ya ke no soma bilamba chera ya kosela biso matalana awa te. Makambo passe bandi ya voyager ke poto ke kosala ba vidéo ya matalana te. Makambo passe bandi sur le plan artistique. Artiste soka zo pesa message, il faut voyer baka message ni no pesa. Bokendaka nango na ba débat de la rite, bokendaka nango na ba débat à la compte, bokendaka nango na ba débat. Ya pata kunyate ya kitakataka lingomba te. Ngai ta Madame Bellevue baki makamba passe bandi. Na raisonnaki te ke o a osombela mama to ke ngotala ngo na Google to ke ngotala prix na ngote. Na raisonner ka ke moi sonenga lobibo. Ba film o ya kokoma. Ba film o ya kokoma et puis aza sir na ba vie o ba nombre de vie o ya ko beta. Donc ekozala somo. Ekozala somo. Alors famille Libota to zala wana kaka to sala kaka ndenge to sali na film o eleki en tout cas Bellevue alakisi ki ata bo fingiye
ata bosali nini sila bando beta mane kaka bino bofingaka sila beta mane kaka naye kokota likambo oyo nayebisa famille Bota ngai nauta koloba dernièrement sila avandaka na bazombi na bacarnibal tomoni sortie médiatique ya Moura de la presse nga na okende nango na de volet ya liboso eza nini ntango madame Belleville bakomi kosala bachantage awa ke toza na baaudio tokobimisa toloba kutu boye oyebi niveau oyo bino bandeko oyo boyaki kobakisa bamungwa na bamafuta na baonja oyo elobaka abaku conscient boyaki kobakisa ngo makasi ngai ndenge nazalaka awa ndenge na nzembo ya générique na nga bayembaka ke na timba koleka bino nyonso etimbaka ngai nayebisa sila mokolo yo ezali okolelela munoko oyo tokoyoka o te tozomonoka ozolela mpo na nini ozofana na bato mo boye balingana na bango yo te baya pa na yo mpo na intere ti pe imagine Bijou la reine apesa sila kombo oyo sila atala bo aloba non malgré ndenge azala na limbisi ye soit disaki kotourne na filme mais sila na motema na ye soki babengi ye kaka sila makolo kingandi amoni Bijou la reine donc eza pota oyo sila kovandaka nango bambula donc bato bayaka pembe na sila bayaka nde mpo baolinge te Belleville nde mutu bato balingake ya solo wana yebisa bino mpe na vérité toke siko na exemple oyo nga na wapesa makambo oyo Moura azolobela Tantine Moura azolobela lelo so otali bacommunicateur ya Belleville bon nalobaka bacommunicateur te nalobaka ngai ja lelo nazelaka eloko moko te pa Belleville mais bino boyaka kosala biso chantage tozwaka ba $100 par mois mais quand même bangai oyo soki nazwaka $100 par mois je mérite il faut na on mérite je mérite ça parce que ngai navandaka 15 minutes 20 minutes na olobela film na osala promotion mukolo nini Bijou la reine avanda asalela bon lokola lingaka sila makasi akoma kolinga sila makasi ata Bijou la reine ntango azalaka pa ya Belleville Bijou la reine mukolo nini avanda alobi bonga mpe na comédien lelo ezali ndeko na biso Belleville tika topousse ndenge babiso mpe toba comédien toya kopousse madame Belleville Bijou la reine asasala ngo avec tous les idiots et des idiotes nyonso to baza wana boyebisanga mukolo nini bavanda basala analyse ata pendant 10 minutes 15 minutes ya film yango lelo ozomona ke bazoloba Moura ye koyebisa biso abengi bango bakroni nzala o nga nayebisa bino teke batonga asila nga nayebisa bino yango te nayebisa bino ke batongaka sila bana ana nyonso to balobelaka sila na batongaka sila oyo baya kolobela sila croya ke sila tia bango na bafilme parce que sila ndenge aza na okite omata ozodevoir bana na bafilme tia bango na bafilme soko otie bango na bafilme te embadi mama tokoyoka bavoice awa epuis yo mpe okolelela munoko oyo toyeba te alors Moura aye koloba d'abord so otali bacommunicateur ya sila bazalaka deka Moura ndenge azoloba wana aza mutu ya baese de Panama aza mutu ya bamida mutu ya bamalika manya do baana ekiri na bango donc en quelque sorte bakroni nzala oyo Moura afingi eza batendresse eza bazuma eza bamwana oyo azalaki nani diacre na église atiki kitsaka tiaka ebimi na église eye na mission na plateau ya makambo ya théâtre Gimboma nzembo nebeta makasi donc Moura lelo aye kofinga nde afingi bango bakroni nzala bosilama epe ayebisi bango oyo akoya bokomiyoka na bavoice boke kosolola na groupe WhatsApp ya bato ya poto mpo botonga sila epi nga na komprenaka te ezalaka batongaki sila
Bino kazi sila emo penenga zana tonga kati. Et puis nga na tuna ka ngambu ya sila za kama batonga ki poani. C'est que yemo mutu ya très aza songi. Teto supposant entre parenthèses. Parce que zalaka batonga ki, baloba ki ne boye, boza ba hypocrite, batonga ki. Mais en quelque sorte nga pe na okui koloba, mura ye koloba la bango. Baza ba koni nzala, ba silama, ba vanda ti mukoloba ko tia bango te. Faut ba tia bango na ba film. Biso surtout banga yoyo, ata mukolo moko te na tikala ko betela Madame Belleville Soloke, tianga na film. Azawa na yebi ke na sala théâtre ti lelo na groupe na ngati. Est-ce que ngana ko yana déranger na bi tianga ka na film, il faut tianga ka na film. Ndenge ba ko bi ko obliger sila. Ça montre que aujourd'hui lelo muto alingami na bolingwa solo na public na ba fan na ba congolais na ba congolaises eza Belleville. Soki likambo wana ezalaki ke ngamu na biso na ndenge mura alobeli yango wana parce que nga bina olobela on a dévolé na ndenge mura alobeli yango wana ke batongi sila po azotia bato mosusu na bafilme azotia bango te tolongwe na volé o mura ye koloba oyo ye koloba ke batongi sila tokende siko na volé o tamoko normal oyebi Belleville soki asilisi filme soki atieka affiche ya sika mbala moko distraction eyaka bango moko bamilobeli ke bango nde bapesaka bamatière bango nde bayaka na bamatière nde mpe navandi ya nalobeli yango bongo balobaki omoni bazalaki na matière te nyonso tu wana bozwa nango wana eza manque à gagner mpo na artiste na bino eza perte de temps mpo na artiste na bino mpo na bino te mpo na artiste na bino lelo Belleville apesi devoir est ce que boyebi ke na baréalisation baartiste basalaka artiste mosusu azwa avisage nasala eloko moko mpo natika devoir ata lelo lobi naza te bato baya kolongola devoir wana peut-être mpe bakosala bien koleka nga mais kombo na nga etangamaka lelo na kombo ya bato ya maboke lelo na kombo ya bato ya théâtre lelo Belleville kombo ne ekomama na buku ya moboyi na showbase oyo bandeko ya biso batalisaki biso ke on dirait bazoya kuna depuis bakima ti lelo showbase edeplaça te lelo Belleville atie sous record ya film pendant premier épisode ti 20e et puis record ezaka 20 épisodes te mais record ezali et puis film yango mpe ebeta makambo ya 80k eza te makambo ya 90k eza te makambo ya 50k eza te banda na premier épisode tina épisode asuka 20e épisode ndenge asuki 100 na kingandi eza badevoir alors bino boyaka na distraction boya nango distraction moko ya pata kunya o boya nango batongi kingali eza distraction yango ngai fo nalobela yango boye na dévolé famille bota bomoni niveau touti o nabengi bango na tuni partenaire oyo alobaki ke ye na Belleville pikeni omoni niveau yango oyo okobooste ya nano booste te okobooste ale okosa bato lokola ba mayonnaise baya na TV Nicoloyo sila aza na succès wana okosa bato baotala bavie ya barobo o bayebi yo te alors lelo boyeli biso bamatière moko boye ya lukuta ezala ya solo eza distraction famille libota tellement ke bamonaki déjà mama sati affiche ya sika bamoni déjà film esili film mosusu ekoti et puis elo ekamusanga ya que des imbéciles qui ne changent pas nalobi boya combien de fois boyaka na bamatière soki affiche ekoti boye na badistraction famille libota mpe bakota na bango na badistraction te boya nango ka ndeni bomeka kochange mpe bomeka mpe kochange g bomeka kochange g mora kuna ye na distraction batongi sila
Zuma koto ena Zuma. Tout ça c'est si là. C'est là. Lokola yo motema no esepelaka babenga Bellevue muyibi. Zuma bengi Bellevue muyibi. Zuma. Alobi yango na émission na ye. Bellevue muyibi ayiba mutu chaîne. Zuma. Est-ce que soki babengi yo Zuma à la barre? Tu as des épaules? Réponds-moi. J'ai des épaules carrées. Répondez-moi. Parce que biloko to lobo yo Zuma za mwana mobile ozana mwasi no ndako. Na ebite so mwasi na simba Android to simba Android te to yepa asepelaka nango bolia ba mbongo abongo. Tango yo zo ya ko tenir langage. Tango yo zo ya ko tenir langage. Bellevue moyibi. Zuma ozana ba preuve. Zuma na monye mission ya mwana mobali oyo ndeko nanga o camarade nanga to utine musika Sego Kapanga asali émission po lobake yo Zuma lobi bo vandaka na Sego Kapanga nde Sego Kapanga yebisaka makambwana bino bokolobisana bababa Sego Kapanga asaka be émission po evana utana ba chaîne ope bandeko ya baba cook ayambaka pena bandeko miso baba cook sauf que ye moko avanda baloba akoki koyamba mutu te mutu asala analyse normale akolakisa ke si la leki Bellevue aleki mais ko finga ebebisaka pe crédibilité ya émission ebebisaka pe musala ozosala mais yo Zuma oyo koloba ke Bellevue ayiba chaîne ya mwana mwasi moko soi-disant oyo ozoloba Zuma omoni Bellevue aneka mutu anepeka na makila na mai to famille na ye pe mukoleko telema po Bellevue kotika o Zuma mais famille ya Bellevue soki etelemi lelo kofongola dossier na parquet bino booluka lelo komi so bakangisi yo bafuli yo so bakangisi yo yo nde oza danger yo nde moto olelisi mitema bato motema esuki omoni makambo internet ezaka makambo okangisa te lakama mabe tata mama mutu nyonso to na internet oyo oza na commentaire ozoloba makambo ata bakangisaka bato bafingaka bato bayaka kodifame bato po mutu lokola Zuma aza liboma te ana mikanda telema te ndenge tangasa ana mikanda telema ana mikanda wana te alors ntango azoloba makambo boye tosia sikoyo supposons ke Bellevue to bafani ya Bellevue famille libota batelemi ndenge nayebi bango bamama na batatana babi bafongola dossier parce que Bellevue lelo aza entreprise Bellevue lelo aza produit aza logo ozoya kosalir image ya mutu mo boye alors bafani na ye Karine Mokondi kutu bafani ne bande kokangisa bato parce que bazo diffamer artiste na bango soki lelo Zuma balobi babenga o alaba okolakisa preuve ale basatan na oyo baza na internet bapesaka bino mitu makasi bamama batula na poto oyo bakotelaka bino batata oyo babengana bango na bandako na poto mpona pa basi distension na bango ekoma internet bayaka koencourage bino après baloba ke te makambo internet ezalaka bongo te barepondaka te bakangisaka motu te Zuma Bellevue ofunda yo epa motu te Bellevue akomema yo na parquet te mais yeba yango nzamba lola même Bible ezoloba kokosela mutu likambo Zuma okolelaka vi na o mobimba okoya kosenga Bellevue pardon film oyo daye na talango okosengaka Bellevue pardon na vi na okanga video na yebiso lelo Zuma okosengaka Bellevue pardon loba yo Zuma osombela bana ata miliki te na mbongo ya Bellevue po so bato barépondre nga na commentaire kasi ajouaki ti yango bafutaki ajouaki nini ajouaki nini otomona lelo bandeko baojouer na bila ya production na bano baye baopesa le meilleur makasi Zuma ajouaki nini po bapesa mbongo le msusu ajouer loko ta malonga mais Bellevue aconsidéré apesa le msusu frère de régime ndenge mwana bandeko bajouer makasi biloko wana bato ebele babanda banyonga nango
que ba individu le roi Zuma, cet individu de mon collègue artiste et comédien, aventurier Zuma, aye na yasa ne ka tableau moko ba pesi mbongo ya régie ne mona muto a jouer des tableaux. Loba yo sombela ba no milikiti. Loba yo sombela ba no ata losote, ata manvu masangu na mbongo Belvite. O moni eloko oyo batu nyonso tu na lobi te ke ngana yeko loba ngo pona tombola ngo te. Ça fait très mal au cœur famille Bota. Et ça ka pasi na mutema. Tant monaka. Amoni ata makambo ba sala pona Belvite. Lelo likamba boy soki mutu ayeko loba ngo pona sila ngana olinga ngo te. Kenao ka boy sila iskoka mutu chen. Na ana ba preuve te, na ana eloko te o ngana ezo motiver nga ke na loba ke sila ayiba chen na bato. Mais sila mutu andimi biloko andima biloko esalama. Siko Belvite saka na mutema ya kopekisa pona nini? Belvite saka na mutema kopekisa pona nini? Kopekisa o Belvite pekisa. Komoni bino ndebo baka asa hypocrite atindaka mukolo Belvite akobeta kara na makambo internet nenge sila beta kara nenge sila ebiki ba ofinga Belvite. Il y aura des morts. Biso tozala ba matière ya lukutela kwa ba midate na ba mamu e bosono e longité. Biso tozala ba matière ya solo. Toi ba matière ya solo. Mais c'est pas important toi na on internet. C'est pas important. Donc eza pasi. Bino musana bino ko kosela batu makambo na vie. D'abord o koseli na osengo kapanga. Natale na émission ninga loba, na okili mwana mobali na mawa. C'est comme si on ngo lukele problème na madame Belvite, o ebi ke soki activité ezali sego ayaka et puis sego ayeba na Belvite lelote. Aza chroniqueur quand même, auti musika. Mais Zuma, yo sensi la méthode batu bayeba yo. Bato boza na poto na baba kuko bo talanga. Zuma sensi la me boyeba yo. Po azalaki incapable ya ko jouer rôle à malonga na bela en production. Ata pasi la na babo yo chaye. Bachaki na kadi ko choti sa mo ba choti sa ke kuna. Boye bisanga tableau Zuma bakati on bachaka na ba page. Donc, ce qui si là te Zuma yaki na format qui jale lote, Zuma nga yebanati. Zuma le lo kanga Belvite moyibi. Eza na mo problème te. Nzamba ko frapper o senga Belvite pardon. Merci beaucoup Nabino tout bolandi. Papa Kulutu Nabino ya musuni, biso to yaka défense et sécurité. Wazalendo biso to lingaka ndeko na biso na bolinga solo sauf que ata na olinga Belvite na kolinga ba propos boyelo ba mapona sila te, pona dinana te, pona mimika beate, pona Irsil Pechanga te, pona ba artiste tout ya mboka na biso. Na kolinga ngote ata pona ida te, na olinga ngote. Et vous les Congolais vous vendez wana bootala ke bato onde basa bato mabe. Bino bato bo pesa ka bato lokwa ba Zuma. Bo pesa ka bana na ba yaka kofinga bato boye ba comédien, surtout ba comédien. Bo pesa ba ngombo. Esika bozo ngwe kauka. Esika bozo ngwe kauka. Parce que bino pe ba contribuer na mabe. Merci beaucoup na bino tout bolandi biso na Haute Bascule Télévision. Merci beaucoup na manager de Lix, Papa Tigre, mon fils, Papa Tigre, mon fils, Bambote Noé Belé, Bambote Belé na CPI, na Bango Darling Love, na émission qui est, Batunde Baotuni na ba commenter, na émission skolelo assisté ngai. Azane déjà out. Donc, bokozoye kalamingité. Donc, merci beaucoup Nabino tout, bolingaka Papa Kulutu. Nazo mona ba commentaire na na Haute Bascule, Papa Kulutu azali. To sala musala. En tout cas, musala nde yango. To kolongola ba anti-valeur. Maleme bakolongwa. E bebe la bango, e bonge la bango, e tali bisote. Mais biso Belvite, musala. Merci beaucoup. Tokutana la prochaine occasion. Soki nzamba zongi te, tokoyela bino toujours na numéro ya sika. Bye bye.